endetté azali nani ndenge nini parce que bandeke na Congo to yebia sorte bandeke belé ba moano ba mvunzi ba aigle ndeke belé alors abina soto bengana ye azali ndeke oto zo ko benga mopaya donc abima biso moko bana mboka to ko diriger mboka na biso alors na système awa na Europe awa basali système o ezali ke ya to telemeli biso nyonso ke non en tout cas to bengana ye to moni bana Londres ndenge ba telemi bango ne to ko benga bango peut-être ba telemi parce que balobi biso décision na biso ezali ke musicien akoko tia lokolo lisusu awa te et que ce soit pasteur ezala nani akoko tia lisusu esprit na ye awa te aya ke aloba o bona bona bo alors tout le monde a ça mandé wana alors ba musu ba bimina ba France ba bimina ba Belgique partout mais tout ça ko mona kaka modu so nga leader alors papa banda mobiliser tout ça le dit que ndenge zali wana ngana pekisi ba na élection te mais na moni ke ko supporter Mbemba na asir diaspora mobimbi c'est que na sima Mbemba totala ke susu identité Mbemba te Mbemba pe afa mopai okomona mama na ye azali congolaise à Brazzaville papa na ye azali portugais de côté donc okomona kaka ke embrouillement alors soki na dit sekete tokomona papa na ye azali mwana mboka mama na ye mwana mboka et puis soki to bani lo total la rappel le passé ya Mbemba papa tunga to fote Mbemba te alors bato lokola biso ba oyo en tant que ba vrai compatriote ba congolais mutu lokola ngai wana na zolo bango peta la lelino na za mutu lokola fote Mbemba te mais na fote ki Mbemba pourquoi parce que na monaki ke Mbemba za ko ya na manduki parce que na Tshisekedi to lobi Tshisekedi lokola zaki makoko pamba ba yokeli ete mais bato bazo na minduki nde bazo koma na pouvoir alors lokola bato bazo na minduki bazo koma na pouvoir Tshisekedi azo ko bundana bazo ko yoka ete Tom Mekanani kozala sima ya Mbemba ndenge pe papa Mbanda lobi peut-être akoko kimisela biso mutu oyo azako ya ayebi ata français te ayebi ta munoko na biso lingala te ayebi ta munoko moko te tozomona ndenge basola kisayemba munoko yango na ndenge pe azoko koma kazo grandir na ndenge pa grandir wana lelo alors tozaki na sima na ye alors peuple congolais nyonso aserenir alabi ke non tozala sima mutu oyo po abenganela biso mopali tokei alors ntango akeba topesi ye bana kinoa bakinoa nyonso bapesi ye bavoi bapesi bavoi bapesi alors tant au peuple a voté on ne pas le peuple alors yo aussi pouvoir nous sur la pression dans congolais parce que le pouvoir il y a dans le peuple ba pouvoir yo aussi le but était na ke kota kuna na o bakangio ba mindele bakangio monoko le but na ke ko sala opposition ya makasi botika bobisa mobolote na ke ko sala opposition mais to voter pour l'opposition c'est sur l'opposition to dans la mutu mais yo to voter pour ben na élection mutu wana d'abord yo ko sala système 1+4 na yo aussi ba pouvoir na yo donc on s'allie toujours na intérêt na yo esika ya zali esika oba memi oba tiye wana en tout cas Dieu merci ezali de somo ya za kufuta na ba congolais parce que congolais a pesi voix yo c'est qui voix na yi donc esika Mbemba zali on a ngana zo marché monte ezali argument ya mutu na mutu tant que la radio mutu na mutu alobaka selon ye on ngana zo ba selon nga ndenge to mona kana Bible selon Jean selon Pierre selon André selon ainsi de suite donc ngai selon nga esika Mbemba zali aza kofuta masumu na ye esengeli azala wana alors problème to changer page to ye sikoyo oyo ezali ke Tshisekedi azali mutu oyo to yedi mabe na ye ndenge tolobi ndenge na utek koloba tout à l'heure ke mutu na mutu azaka na mabe na ye azaka na lepasa na ye Tshisekedi aye toujours bato bamoni ke Tshisekedi akokufa na ye na foto parce que tolandaki bashaki matanda o bovanda bona États-Unis kuna ok non papa wana il est déjà fatigué donc ndenge azana za sur rien à voir pour la boy tout là et tolandi surtout tolandi en tout cas ba congolais faut totalaka pe passage ya mutu totali depuis union sacrée batibasa maliba totali tout ndenge union sacrée zalaki tout le monde il y avait beaucoup de traîtres dedans donc ba traître batona ke belé boyebi sort na bango même lelo ba bouchaf oyo azali na parlement azalaki muta IDPS ba o ba yebi azalaki muta IDPS ti ba kapane ba Justine Kasavubu ba Jacques Matanda tout le monde lelo yo IDPS to yebi sango nango kaka ndenge ezali ndenge babanda ko bundisa ngo ti lelo alors les patients montent dans la tête to moni ke papa ye o akufa akufite peut-être le njambe asali classe parce que biso to kontaka mingi na njambe peut-être njambe alabi te yo mission na wana tinaki yo soki nano kufite okosala ngo toujours to moni kaka diku azongi en forme alobi na ba congolais avec la Bruxelles kuna alobi o esengela ki alobi alors bato batie confiance azongi to moni pe na ndenge bayambi mon cher mais pourquoi pas soki yo za na munduki na poto olobi ke ngana kena kota na kota nzongo babengana kingai ngana kena kota na zela Brazzaville babengana ngana kena kota na kota ya Angola babengana kingai et soko za na munduki ezali le seul moyen ya oyo pe soko zaki na flèche na yo olobi bon lokola mondele atie ke alingi kaka ke démocratie
moni na limba te papa wana za na fenêtre na limba te bato nyonso congolais nyonso ayebi ndaku ya les seuls opposants nga na lobaka pe oyo ezali ke namonaka ye na ndaku na ye na adresse na ye Tshisekedi nyonso na Congo ayebi ndaku na ye ezali na baministre mosusu banini bayebaka bandako na bango mpena te mais Tshisekedi voulu ou pas moto nyonso congolais meme mwana moke memanga na ndako ya Tshisekedi akomemona na limba te wana alors toyebi papa na ndenge azalaka ke soki problème ezali adimisi motu na fenêtre alobi on a volé toyebi ndenge esukaka donc bavero bazali wana na kati ya Kinshasa baza kozela soki abimisi na motu na fenêtre ke bayebi nga vo kasi esika tokomona makasi ya moko na moko ke abimisi nde tomoni mpe na Côte d'Ivoire lelo bakozali kosalisa matame esukoka te c'est ça oyo ezali ke soki tozololinga mboka esukwama donc tozala motu moko kaka ndenge papa Ngbanda amobilizaki bato pokende na nsima ya Ngbanda donc ye mpe papa Ngbanda mpe sikoyo lokola Tshisekedi na ndenge wana il faut sikoyo ye mpe abima alobake te mbala oyo mpe tolekana na kokende peut-être tokokoresi ngai mpe papa Ngbanda nakobimisa mobulu na nsima na ye alors c'est ça ndenge balobaka kende tokende kobimisa mboka mon cher motu bakosa bino te lelo toza komona bamokia bazala na kati ya Kinshasa baza kobunda na kati ya Kinshasa awa mpe na libanda diaspora aza kobunda tonde tozali ape na diaspora alors bamokia baza kobunda tokoki konéglige motu moko te oyo azali ke aza surtout aza congolais alors ngai naye comprendre une chose naye komona ke bacongolais ebele baza koprofite so batie Kabila awa oyo tozobenga mwana ndeke batie Tshisekedi awa nasi mingi bazali na diaspora bakopona mwana ndeke déjà baposition na bango emonani soko otali kaka bilongi ya bato basala ba diaspora awa neti baporte de refet yo bazo kokanga pamba ngambo nalakisi ekokanga na baradio wana nazoloba bango na marché bamote epuis aza kobika parce nazo kotala baradio nazozongi te ngai nalakisi ekokanga na baradio ngambo naza kopesa baémission kokanga ngambo naye na balire wana mais ye azwa babiloko wana mais naye kokota déjà sa kote akangi déjà baémission ya bazoloba ke en tout cas bakombo oyo baza kozwa balinga teke parce que bango mpe basala balepase na bango basala balepase na bango oyo bango basala alinga te toya na baradio toloba balepase na bango parce que bandimi na bango bakoka kokima ba yango tobake totala mingi présent papa nanga merci mingi na ndenge opesinga parole parce que namoni bandeko ebele mpe baza na kati ya lena ko loba kaka nga moko te peut-être nakotika bandeko mosusu bako koloba oyo esenge na kokota radio oyo nakoti yango parce que namoni bato bazoloba awa bazoloba Kinyarwanda te bazoloba Lingala yango omoni ntango na préféré bazoloba Lingala nafi oyo bazoloba ndeko na ngai yango nampusani mpona koloba mais lokola siko namonaki Kinyarwanda awa na ngai na ya te merci nazongisilo maloba totondi yo botondi mingi ndeko na biso Charlik sila mpona ndenge o intervini mbala ya yambo kozanga te kozonga mokolo nyonso oza na posa ya radio okokota etokopesa yo ntango mpona koloba oyo ozali na yango napesi maloba na ndeko na biso oyo Skype no ebandi na MIZ soko oza na biso na ligne po tokomi vraiment na suka mpona kopesa maloba na invité na biso akende kopesa maloba na ye ya suka maloba merci mingi ndeko na ndenge opesi nga maloba bon eloko nalingi koloba wa ezali ke ezali mawa mingi na koyoka bandeko oyo bali koloba ke papa Tshisekedi asalaka boye azalaki na bato boye asimbaki boye azalaki boye na baye banso bali koloba eloko wana nakoki kolimisa baye oyo bayebi liloba ya Nzambe te kasi mpona bato oyo bali kosimba biblia baza komibenga baapotre bambususu neti bandeko nanga par exemple Joachim Nzaki Ozabwana na kati ya biblia wana oyo baza kobenga Saint Paul baza kotanga mateya na ye azalaki criminel azalaki koboma bakretien kasi ntango ye abongusaki motema na ye atikaka mbeba oyo ya kala Nzambe aponaki ye asala mosala na ye lelo oyo baza kobenga moto wana Saint Paul alors nazali kokamwa mingi mpona bango bato baza kolobaka bakanga ya Nzambe baza kosimba mokanda ya Nzambe me baza kolanda mokanda ya Nzambe te baza kotala te ke bon papa Etienne azalaka na niveau oyo na niveau wana azalaka na yango na bamobutu asi asalaki deja pa abimi na nzela wana alobi te il faut tolandaka constitution faut tolandaka nini oyo manifeste ya ntele oza kolanda manifeste ya ntele te il faut tolanda nzela ya kosala kotangwisa mboka na ndenge esengeli alors eza mawa mingi mpona bango baza koka kososola te papa wana mpi bana nzela wana lutte na ye eza kaka lutte oyo ya peuple ka il faut état de droit ekota na kati ya mboka ya Congo ezali mawa mingi komona bango mokanda ya Nzambe me baza kotelemela mokanda ya Nzambe te alors misala na bango ezali beaucoup eza kopesa mwa pasi mingi komona ke misala na bango eza kolanda te oyo eza kolanda liloba ya Nzambe
et la bande d'économie, on ne se bat pas résistance. De là à mon poussé, et d'aller au Ndékonanga vers un petit Koloba. Donc, il y a ceux qui ont commis la carte, élection. D'abord, lutter que l'élection est là fiable. Ceux qui étape pour l'élection, l'élection, ça là, au Moussala, au Rosala. Donc, nous avons le Bangwanda, banani, résistance, il y a Bangwanda, banani, Bablo, Nosuana, Gwanda, Azana leadership, Moko, Atamuke, Azana leadership, Moko, c'est. Azala qui wana qui ministre de la défense, conseiller à président en matière de sécurité. Tant que nous les gens qui sont là, pour le régime à Mobutu, Azakwe Belo Mokote, avant de torturer le peuple congolais.